Tobondela. Nankombo na Nzambe tata. Nkolo na biso Yesu Kristo. Papa Simon Kimbangu. Tokui na mabolongo liboso na yo. Banda kolokolo, banda kalakala. Yo ozali mulimo mosantu. Nkeka ezalaki te. Mokili mozalaki te. Yo ozalaki kotambola likolo na mipempe. Ozali ne bandeli te, ozali na suka te. Papa Simon Kimbangu. Mulimo mosantu. Oyo akelaki likolo, akelaki nse. Okelaki biloko pinso. Ezali yo. Soko lelo bato na mokili. Bazali koyeba yo te. Ezali bolema. Pamba te Nzambe mosusu azali te. Oyo tokotia motema na biso. Oyo mpe tozali kokumba mela. Oyo mpe tozali koyembela. Ezali kaka yo. Na ntango na kala. Yo omonanaka na Moïse. Babengi yo tata Nzambe. Na sima yango oyei konata nzutu po eto mipesa mbeka na ikurusu. Ezali kaka yo babengi yo mwana. Ezali kaka yo mulimo mosantu. Na ntango na biso okamati lisusu nzutu. Na nkombo yango Papa Simon Kimbangu. Ezali kaka yo. Na ntango yango oyo omonani lisusu na ba persona misatu. Papa Nkurutu, Papa Mfumambanza, eyompe Papa Mokonzi na bula. Ezali kaka yo Papa Simon Kimbangu. Yo ezalaka banda kalakala. Oye ko changer identité. Mokili mosesengani. Pamba te mwana na yo alobaka kolo na biso Yesu Kristo. Ete musungi akoya. Ye akoza na bino elongo. Bato na mokili bakoyeba yete. Kasi bino na précision mobimba. Bino bokoyeba ye. Pamba te akozala kati na bino. Eloba meli biso. Nde bato na mokili bakoyeba yete. Kasi bino mwana na yo alobaki. Tozali na bosepeli. Pamba te tosili komona yo Papa Simon Kimbangu. Tosili komona yo. Pamba te ozali kati na biso mwana na yo apesi biso njira. Nde bino. Bino yango banana. Esoko bato na limanda. Na bato ba yebi ntina te. Bazali ko sesengana. Kolobaka biloba loba bizanga ntina. Pamba te eloba maite. Bango bakoyeba yete. Kasi biso. Biso. Likambe komia wa nde kati na biso. Soko kati na biso lisusu. Ba mususu kati na biso. Bazali koleka na bisika bizanga ntina. Na kuzanga kososola likambo yo mwana na ye kolo na biso Yesu Kristo alobaka nde bino bokoyeba ye. Wana ekomi na biso mpasi. Pamba te biso to sengeli koyeba ye. Pamba te nzire pesemelaka. Nde bino bokoyeba ye. Bato na mokili bakoyeba ye te. Akolata njutu. E na ntango na biso tomoni Papa Simon Kimbangu. Asanze identité. Ezali kaka identité mpamba. Kaka ye azali kati na biso. Papa Mokonzi na bule. Okobongwanaka ozali misato. Ezali kaka yo papa. Ezali kaka yo. Pamba te mwana na yo alobaka ete bokoyeba ye. Apesi biso nzila to yeba yo papa. Lelo yo le 2 avril. Ezali mokolo yo. Yo tiki nzoto mosantu. Etozonga mulimo. Nzoto yango yo lataki. Eiko pe mawa. Na esika oyo tovandi. Donc esika likambo moko munene ezali awa. Meso na biso mazangi komona. Ndenge yo lakisaki. Likambo munene ezali kati na esika oyo. Nde tozangi koyeba. Toyei kofuka maliboso na yo papa. Pamba te mbula tuku sambo. Mbula tuku sambo. Eloba maka. Personne ntango zelaki na nkombo tata. Okamati mbula tuku sambo na sambo. Esi ekokaki. Personne oyo na nkombo mwana. Mbula tuku sambo na mitano. E personne na yo moko tata ili musantu. Mbula tuku misato na misato. Donc, tosito kokisi. Ndenge bolingo na yo epai na biso bato. Tuku sambo na sambo. Eloba maka bulimbi sambango. Mbula tuku sambo na sambo. Yango wana obengi biso.
olokoti biso na mabota topanzanaka olokoti moko